Comme le vent, il suit son cours. Lokola mopepe landa obenzela nayo. Esika maizali, bomo ezangaka te. Landaka kebali, okokuta mboka. Ne lutte pas, fais ta route. On se plaint du vent au constat du dégât. Mais que serait-il si les vents résistaient à son cours? L'absence du vent, de l'air. Les débuts de la vie n'est pas forcément celui de l'existence. On commence sa vie le jour où on la comprend. Oli Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mbote bana mboka esengo ezali ya mingi na ndenge bozwi biso ebele na Ede Télévision, chaîne na bino oyo biselaka bino na oyo etali mambi politique ya mboka Congo. Mokolo lelo esengo ezali ya ngai po ete nazwa mibongo na service na bino mpona kopesela bino ezali basango ya mboka na biso na yango na kati na émission na biso Congo ya nani oyo bomesana kolanda tukoyambela bino bongo mwana mboka oyo na kombo ya Eboma Ablavi Michel azali bongo avocat auprès de la cour d'appel et puis azali bongo conseiller juridique ya mwana mboka Etienne Tshisekedi na yende tokobeta masolo na kati ya émission na bino bolingaka mingi Congo ya nani ya yambo na kopesa mwana mboka Michel Mbote mwana mboka Mbote esengo ezali ya biso na ndenge oyo ko répondre à l'invitation na biso awa na Ede TV en tout cas boyeli malamu merci. Okay. Ya moto banda ezana mutuna oyo totunaka na ba invité nyonso balikaka na plateau na biso pona yo maître Michel Congo eza ya nani? Wana eza question eza na réponse na yango Congo eza ya ba congolais nyonso. Congo ezali ndenge tozobenga na français bien commun. Donc ba congolais nyonso bisika bazali eza ba o bazala na bisasa to na intérieur ya mboka to pe na extérieur ya mboka baza bango surtout ba copropriétaire ya Congo. Congo ezali bien moko individu eza bien oyo bakolo nango baza ba congolais nyonso na wa botami lelo azali pe copropriétaire ya Congo, mai ya Congo, mabele ya Congo, armée ya Congo, police ya Congo, administration ya Congo, richesse ya Congo, les bien ya congolais nyonso. OK. Merci mingi na ndengo ya loyi biso wana ezali bongo likanisi nao par rapport à mutuna o totuna batu nyonso Congo ya nani. Na nenga be na lobaka Congo ezali ya ngai, ezali ya maître Michel, ezali ya Jancy, ya Moïse, ya Riche Tempête pe ya batu nyonso oyo bandimama kobota na mboka o sans condition basenga na mutu te ezali bongo likambo nzambe. Alors na kati ya émission na biso mokolo lelo bana mboka tozali bongo na ba thématique mibale oyo tokobetela sete na kati ya émission oyo na invité na ngai ya ebandeli to ya yambo ezali bongo toko solola na mwana mboka maître Michel na oyo etali bilan ya premier ministre sortant na kombo ya Matata Ponyo Mapondo ya mibale ekozala oyo ekolobela bongo avenir politique ya nouveau ministre Sami Badibanga oyo boyebi na kati ya mission oyo tokosolola yango na ebandeli tobandi mwana mboka bilan nini yozo pesa na ministre sortant Matata asali bongo mbula mine na ndambu na kati ya kozala premier ministre to ministre ya yambo ya mboka na biso Congo bilan nini yozo pesa na ye? Bon, merci na mokino na yo. Omoni d'abord na bato balingaka makambo ya sembo balingaka makambo ezali droit makambo ezali normal oyebi na français balobi un bien mal acquis ne profite pas. Obosani te ke Matata Ponyo azali nommé à partir to sima élection en 2011 oyo ezali élection mokili mokili ezalaki ba elobaki ezali ba élection moko chaotique ba élection moko ya tricherie parce que na ba élection wana ils ont une circonscription sous exemple bato baza inscrit baza 50 000 mais ba votant ba komi 100 000 ba voix on ba voix lokuta baza kopesa na Kabila donc Kabila élection en 2011 azwa quitté apolaki tu sais que dinde anganyaki le roi ya na minduki azana char de combat abimisa ka mona ville
puisque nga tango wana kaka naza déjà conseiller ya mwana mboka Etienne Tshisekedi. Le na banza toza le 26 le 26 novembre eza mokolo biso na kati ya UDPS tozali kokanisa bandeko na biso bakufaka na masasi na retour ya Etienne Tshisekedi tanga kitaka na aéroport ya Njili. Le 26 novembre 2011. Le 26 novembre 2011. Dans l'élection en 2011. Campagne, date à clôture à campagne. Il fallait tout ça la meeting dans le stade de Martyrs. Bon, Koloana, Monisco Lobby à lobby qui a eu 38 morts par balle. Human Rights Watch a lobby qu'il y a eu environ 42 morts par balle. Par contre, surtout, il balait. Donc, il y a des bateaux, les bateaux dans Massas, ils allaient battre GR, garde républicaine de Kabila. Donc, le 26, il est tombé pour le malade. Dans sa émission, il y a des combattants dans le Bissau. Dans les années, il y a des combattants. Le coup, la CDC a la cérémonie pour le niveau à partir. Bon, le fait déjà que Babimisa est char de combat, Baboy copé sa peuple victoire naïe. Et là, on se voit au salaire aussi battu. Puisque dans le français, un bien mal acquis ne profite pas. Matata Pogno, Kabila a nommé Premier ministre. À côté de na cravate rouge. Abimipe na cravate rouge. Article au salaire et l'homme. Alinga couleur rouge bing. Pour être concret, dans l'état social, vous voyez que dans le mois de juin, il y a un 2016, par organismes internationaux. Balobi na Congo 87% des Congolais bazali ba chômeurs bazala na misala te. Donc balobi on a année oyo to bengi na français PIB produit intérieur brut ya ba Congolais zali 1,4 cents par habitant par jour. Donc ba Congolais ba vivre na $1.4 par jour. Tout le PIB, ils ont assez pour le cas Bénin, pour le cas Tchad, pour le cas pays à Mike. Bon, mais pour la gestion, il y a des Kamba, Mbokate. Dans ma cambo Italie sanitaire, il y a que l'hôpital de mon côté, il y a l'État, où il y a Azali Koko, qui sont des normes internationales en ce qui concerne l'hôpital. Tout ça na représentation il y a OMS et moi na mboka na kati na o Italie santé ça parmi ba sous point il y a bilan na yo pesa no bilan par rapport au général un peu. Non mais le bilan est négatif. Ba indice o ba talaka ezalaka PIB ezalaka classification il y a PNUD. Donc PNUD a lobby que tous allés parmi les 4 derniers pays dans le monde. Pour 2011, nous avons le dernier pays. Si vous avez tous parmi les 4, vous gagnez. Ils allaient pas payer où ils allaient les bosses na biso ils ont ici. Ils allaient pour la Macambeleka qui na Centrafrique, Macambeleka qui na Libye, Macambeleka qui na Burkina Faso, Macambeleka na Soudan. Ndé ba pays wana ils ici. Mais biso to changer la biso. Totikaliga ici comme na makambo etali armée la police yo yebi ke Kabila na matata batikali kotonga ta camp militaire moko te. Est-ce que yo yebi ke soldat ya FARDC ya suka azana 68 000 francs congolais batonga ka na Kinshasa ou bien na mboka na katikati bakoki kotonga ngo ata na buzala epa na nga kuna na buzala batongika pour déjà ça okoka déjà problème ezate biso UDPS toza na baétude nyonso towana yo yebi quand ils ana kisasa o to bengaka kala quand okolo bandako etongamaka pona une famille ya officier lelo babandaka 3 familles na kati salon moko pona 3 familles ezalaka do bandako ya 3 chambres chambre moko pona famille moko sikoyo garage. Et si vous avez un garage, on a un triplex, c'est comme une chambre, il y a une nyonso de 3 familles. Où est la situation que vous avez? Bon, on a un mapinga école. Salaire à soda. Vous avez vu qu'on a brassé en face, on continue à armer, on a armé. Salaire dans les bourses, ils ont $140. Tandis qu'il y a
salaire na liboso zali $60. Donc solde ya soda ndenge tulobana ngala c'est donc solde zali le plus bas dans le monde entier, le plus bas ezali a toko que na domaine universitaire, toko que na domaine ya habitat, na domaine la justice. Oyebi que année o ne bandeli année o basala ki c'est auto benga état généraux de la justice. Ministre o azawa ya justice. Alobi justin monsieur kufi po makama mabebo za ko bomongo za 7. Abani ko tanga yemoko. La corruption, l'iniquité des décisions judiciaires, la corruption, le trafic d'influence, la perfidie, l'incompétence. Attendez, ma béwana c'est. Mais bon, solo paye, ceux qui ont reconnaître justice pas faillite. Et vous savez, Kabila Yemo, tant qu'il y a travaux, la justice au Congo est une denrée rare. Mais normalement, sur le président de l'Obi, à démissionner comme Colonna pour et le aussi Magamboka les injustices. Na Magambo est une violation à droit de l'homme. Wana na episho papa ceux qui doivent dire que le banu vous allez camp. Ndenge na vandia na zolo banu ba combattre na biso bazali enlevé. Ancien président de la Ligue des Jeunes, Freddy Pindi. Ndenge to vandia ça fait une semaine et sika zali to éviter. To lobela ki ngombe awa. David Moukeba, vice-président de la Ligue des Jeunes, ba enleva qui est le 18 dans 23h na bandal til le ska d'aller te éviter wali zali ba violation parce que constitution le biso ki ba kangi mutu dès que ba kangi il faut le banaye li kamuyo au kangeni et puis azana droit ya kozwa avocat ya kozwa défenseur et puis ya ko entrer en contact dans mutu sur ya ni ba on ba sali plus d'une semaine place bandali ba bombi bango te éviter ceux qui passent en vie to batiki biso makambo ya violation en droit de l'homme nazana ba dossier ya parce que nini obino bosali bo mener en tant que démarche na kati ya parti pour la libération ba démocrate vous allez travailler na division de droits de l'homme ya Nations Unies na MONUSCO to tamboli ba parquet ndenge en tout cas beaucoup na ba na parquet bazate baza sûrement na ba géol na ba prison privée ya majorité mécanique ba prison wana nde sika bango ba bombi bango en violation ya loi yo kite que ba kamati signal ya RFI bakati ya radio Kapi ba izala ki bakati webi droit à l'information eza autobeki na science na biso ezali ba droit fondamentaux ata na constitution pe ba senga moto akoki kozala privé na information. Donc là nous sommes face à un état dictatorial ne makambo yo sala. Mais ma tata ponyo aza moto yo justice il faut landela ye. Oyebi ke donc tata wana alobi na biso azo kotonga immeuble o abengi intelligent. Immeuble a coûté 45 millions de dollars. Biso UDPS tozui ba ingénieur ya IBTP. Basali contre-étude. Balobi immeuble na soki lembongo belé et koki koleka 25 millions de. Omoni ba Libanais ya Congo futur. Bango batongi pe immeuble na bango na batetela. Immeuble wana do ezana 2 étages sous-sol. Oya matata ezana mote. Mais bango batongi on a 16 millions. Biloko nyonso 16 millions. Ya matata 45 millions de dollars. Na français babengi en surfacturation. Eza infraction. To kena makambo ya Transco. Yo yebi Transco ezana budgétaire. Ndenge basali Transco. Mbongo Transco eza mbongo ya DGDA. C'est ce que nous appelons en termes. Donc toloba ke mbongo oyo babimisa po basomba Transco ba mituka wana ya Transco. Parce qu'il a eu ko ponctionner mbongo ya DGDA. Ezaki na budget ya salaire ya bateau. Mbongo ba frais d'émission, mbongo ba soins médicaux, ya monaki bateau ya DGDA basala à peu près une année. La mission bakendaka te. Salaire de ba comment na ba retard na salaire ba 4 5 mois 6 mois. Mbongo na donc il y a un des salaires transport. Ah c'est justifié que mes gestion. Donc na makambo basali Congo Airways. Wana ndeza ki muyibi ya misu makasi. Lac azana ba immeuble, azana biloko belé. Oyo to bengaka kala ezai. Bango basali nyamu pona ba liquider lac
basa la Congo Airways. Kasi là qui peut avoir qui dossier na ya même yango na Sénat na Sénat balobaki botika makambo ya kosala Congo Airways ezali kimuyi baki kosomba ba avion wa Sénat ya lobaki ni tali sono na bana mboka Sénat ya lobaki Sénat lobaki basi oswa makambo ya kosala société ya sika na Congo ya Congo Airways ba zongi salaka bango baboyi baki kosomba ba avion epaf mine ngaka na lingala epaf biloko akala sombi yango na mboka oto bengi Papouasie avion mibale ba sombi ba bombardier wana eza biloko se kufa ba bwaka o ba kinodo bengaka do le bilokos ba sangisi wena avion o ba pesaka kombo ya Noirite etambolaka te tilelo Kimpavita etambolaka te tilelo mais soki bopesi avion o ezosala kombo bakufa seki yango mpe esengeli kufa te nga lobaki na bango otika kopesa kombo ya ba religieuse ba avion na fallait bapesa ngo kombo donc ya Yamado mpona nini bapesa ngo kombo do ya Yamado po ata mutu moko ayebani te makambo ne eyebani te mais Noirite ezalaka religieuse il faut kotosaka kombo ya moto asalaka makambo ya malamu yango na bengaka na Kimpavita avion wana na wana balongola kombo ya bato wana bapesa ngo kombo Yamado 1 Yamado 2 oya Laurent na ya Patrice wana nde ekotika non mais wana pesa usala malamu te bauti kolongola plus de 300 personnes na société bandisika bauti kolongola plus de 300 personnes donc ezelo moko ekena musika te surtout côté na makambo Italie ba voiture ya train basombaki na CNCC ba train mais ba expert balobi boy tant ba ke ko sombango batiki ba expert ba ke ba basali ba ko ba voiture wana tilelo etambola te mbongo pamba des millions de dollars demi ya pamba tala ba wana na SCPT tala ba immeuble oyo atongi na oyo atongi te a réhabilité na Onatra soko zu mbongo oyo azui poacha la couleur azongisa ascenseur ba expert balobi mbongo wana ekoki kotonga ba immeuble mususu ya ndenge wana zwa makambo ya masuwa itebe kokolo obiso tozwaka ba rapport nyonso ya ba syndicat alobi boyo ya Onatra alobi mbongo oyo ebimi mpona kobongisa itepe kokolo bakoki kosomba nango bato mususu ya sika et puis bato wana eza fabriqué en 56 ils ont su remplir ba normes il y a navigation il y a terre de l'autre GPS ezate ba o bengaka ba sonde sous-marine ezate donc babilo wana bato wana soki katisi awa na Zambie na Tanzanie na mais ça la lisusu ta yo la dépôt et si peut rempli mais c'est ce que je suis en train de dire na otali sayo ki muyibi ya bato basalia alors soko sangisi makambo wana baza bato bakanga bacha bango na boloko mais mingi tosali constat que na mboka na biso mingi ba sanction ezoyaka ka ba sanction moko boye administrative donc côté pénal bazali vraiment côté ali ba sanctionnaka te yo moni fio azana na Sonas fiwa na za kusaka na Sonas na ndenge ya kusaka Sonas c'est comme le rôle à ligablo na maintenant il y a sanctionner ba interpeller na Sénat nani akolongola ye omoni muto ba longola na FPI atangi kombo abato balia mbongo na FPI oyo muto aganga kawa Kabila ici azwa mbongo ministre o Kambinga azwi $500,000 akosi bato na osala campagne tolia biloko ya mboka consommons comme ye moko ake Londres asombi ba costume asombi ba sapato maître mais na o etali wana tosonga muke ma ministre Matata na ba ministre na ye ba collaborateur na ba déposaki siko yebisa ngai aussi longtemps bango ba déposer est-ce que ba engager sous o etali makambo ya l'état pour to moni ministre portefeuille a outi bon na ko suspendre directeur général ya ancien on attend SCPT lelo est-ce que ils allaient vraiment malade mais on a vu ça aussi ils allaient ba osala doma seki ba suspendre été pendant que ça pour intéresser biso te mais du point de vue à droit la forme lorsque vous êtes démissionnaire pour rendre ta cabinet tu ne peux plus engager l'État
suspension to révocation ezali ba acte moko ya disposition. Tu ne peux pas le prendre. Et puis ce que le ministre a suspendre dans le ministre a suspendre à monsieur le directeur général de l'ex-ONATRA. Objet, votre suspension. Total, tout le monde ne peut pas décider de suspendre à dater de jour. Le billet est en moyen qui n'a ONATRA, à côté qui n'y a 4 millions. Mais tant que nous avons la lélo, ONATRA a 80 millions. Mais Azam Moutuba Kangate. Si y a moi d'osali comme Mituna, est-ce que Basi Bakangato ou Kangagate Bakangagate, Bakangagate, pour les alliés, na français, ou bien les alliés poterie, les alliés akabi, bayokani, ndengeni to bien beaucoup. Mais de tout le Belembe Mouki Bongo les États social ya ba Congolais. Est-ce que ministre sortant y a mis pesi Bongo na social ya ba Congolais? Non, mais il y a un la Makamounaye, un seul Makamounaye. Mai courant ezali milelo ya mikolo nyonso. Kolobali kamwana te ya mai. Po ezali kamoko ya soni. Esengeli to lobela ngo. Yo kana yebisa. Biso to maîtriser makambo wana. Tango Mobutu aza kokende na mboka oyo. Atika to ya électrification ya Congo, atika ngo autour de 17 à 19%. Wana na mai 2000 na mai 97. Taux d'électrification na Congo est 17 à 19%. Le lot n'a eu résultat en 2015, décembre 2015. Taux d'électrification il y a na Congo est 9%. Avec délestage, nous nageons entre 6 à 7%. Et ça taux d'électrification le plus bas dans le monde. Même les pays où il y a un désert, le Mali, le Tchad, Bamboka wana to ya électrification électrification. Mais quand on a un barrage na mai tangu mutazo kende atika to ya adduction d'eau potable à 29%. Le lot doit à 11%. Ozola na le lot doit à 11%. Donc bakabila o baza batuma be na gouvernement na bango batuma balingi peuple congolais. Toké na o état l'éducation. Oui. Éducation, le ministre Aloba qui était dans le projet, il y a 1000 écoles par année. À ça, il y a 4 ans, il y a est-ce qu'il y a un coxi à moi? Même bon, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. École. Oui, il y a un 60. Budget est affecté à l'éducation nationale. École primaire, secondaire, université professionnelle, ils ont 28%. Donc, disons, vous pouvez arrondir à 30. Le lot est à moins de 5%. Pour l'année. Mais pour ma éducation, il y a des mais il y a des gens qui matata, na campus, na unikin, ah oui, il y a des mélanges. Na 60, en Afrique, nous avons 4 grandes universités. Université à Alexandrie, en Égypte. Deuxième université, l'université à Accra, en Ghana. Troisième université, l'université Anta Diop, en Dakar. Quatrième, l'université Lovagnon, en Kinshasa. En 2000, pour ça, la statistique, il y a une université. Sur 50 universités africaines, aucune université dans le monde. C'est à niveau de zone ici. Pour l'éducation, vous avez que le diplôme d'État na biso, na ba pays africain on demande. Le Cola au Sénégal, le Cola na Côte d'Ivoire, diplôme d'État na lobby Europe de Awa. Yo comme on a mon diplôme d'État, ça est papier na bika comme le niveau est très bas. Et puis tout il y a scolarisation. Il n'y a pas le bibo. Alors biso il y a scolarisation moins de 30%. Donc, ce qui vous donne à taux, il y a scolarisation moins de 30%. Vous êtes un pays à haut risque. Parce que Moutoyo a eu instruction, Moutoyo a eu éducation, Aza presque le rôle à Niam. Il réagit par instinct. Aïe Kotamate, Aïe Kokomate, dans la société moderne, donc ils sont considérés comme des gens dangereux. Aux autres, Wana UNESCO de Alubiango, Ipsangai.
Oui, que na Kisasa na capitale. Tu as l'école primaire où va batanga na mabele. Bazali na mabele. Na malukukuna na ozona awa na Delvaux na érosion. École oyo bazobenga EP1 Baumbu awa na Delvaux. Batanga na mabele. Alors donc bateau yo sur autour de la makambo na bango eza makambo ya soni makambo dans tous les secteurs na sous na wetali social. Oui, ministre de la santé a été visiter l'hôpital de référence à Kinshasa. Kabangé Numbi. Dans Wabimi, il micro à l'hôpital, l'hôpital de photo Kalango, tout réhabilité. Ils ont répondu. Dans l'hôpital de référence à Kinshasa. Dans 60 hôpitaux, il y a des hôpitaux qui sont Afrique du Sud. Les Sud-Africains, les Johannesburg, il se faire soigner le lieu est mal contre. Donc, quand bien on a 5 chantiers, il y a une révolution de la modernité. Ok. Moi, je maître Michel, tous les bons au na kati émission na biso. Selon yo, hôtel ici na bana mboka au bazali kota la biso na monde entier était bilan ya ministre sortant MPM Matata Ponyo Mapon ezali bongo bilan moko négatif asali elo côté asali ka kobandela mambo ezalaki na oso totali ba école mike tongami mingi ezali kaka ba bâtiment kalande asili na kobongisa mbongo ebele nyonso na tobide so ekei wapi na moni bongo bazali kotali sanga ke minute etikali mike kasi to aborder sujet na biso mibalo ezali nomination ya Sami Badibanga lokola premier ministre na kati na minute oyo tozali kosolola azali bongo na concertation azali ko consulter batu pona kozwa bongo ba ministre na ye pour la nomination au trouver mon nini peut avenir na mao matali politique ezali lolengeni. Bon d'abord na obagi Sami Badibanga dans la bien malade parce que na travail na parti ti lelo bazali ko lobagi azande ko na bino ya UDPS Congolais nyoso zande ko na biso mais ya UDPS quoi des familles politiques Congolais so zande ko na biso na ko expliquer yo Sami ngana ebié na janvier 2011 dans voyé na IDPS ba nommé conseiller spécial il y a changé il y a pour récolter des fonds auprès il y a principalement le milieu anglo-saxon pour la campagne naza na acte de nomination na parce que ngana za pour conseiller juridique ngana za nommé conseiller juridique na octobre 2010 donc na lingola na bien na bandeko qui nous suivent na l'étranger aye na janvier 2011 tout le monde est ngai nommé à Kutubus. Nous allons travailler campagne. Oh, il y a le baki, Kawele Biso, campagne, Bambo, tout le monde est monté. En tout cas, Biso, tout le monde est monté. Et pour ça, l'élection a mis député à Biso. Le président le dit qu'il a annulé l'élection pour l'Assemblée nationale pour mouler l'équipe tricherie. Député naïe, Bakotate. Ce que Bango Baye Oya, tout un président à Payotte. Ngana zalaki mkolona na lupango basoli balobi na président que to décider biso to moni que malamu to kende po to bana ko soutenir parti puis to kokunda na kabila de l'intérieur. Le président a dit ah le voilà bolobi que vous décidez ça va il n'y a pas de problème je prends acte bonne soirée président Télé a continué à bureau ndeba député babili baki kokota na assemblée nationale Sikawa le 4 avril secrétaire général, Tangwana Jacquemin, secrétaire général, adjoint à Raymond Kaon, basa des réunions, statuer sur constatation à auto-expulsion. Décision est le bibo. Donc, malheureusement, la matinée, on a la voiture. Le 4 avril 2012, le cola, bateau va élu, na Congo à parti. Baboy Koto sa directive à parti. Na statut na biso, ils ont dit auto-exclusion. Secrétaire général, nous avons constat de auto-exclusion. Président T. Dans le constat, on a décidé ils ne peuvent pas parler au nom du parti, ils ne peuvent pas représenter le parti, ils ne peuvent pas engager le parti. La conséquence, ils sont radiés du fichier du parti. Parmi Batouana, il y avait 35 noms. Troisième nom, ils ont comme Sami Badibanga. Balongoli Bango. Balongoli Bango. Na UDPS bakei pour la libella. Le 4 avril
2011. Balongoli bango po bayokaki maloba mokonzi Tshisekedi te et puis mibeko pe lobaki na ndenge uti oloba awa. Sikoyo bango balobaka non il fallait président signer non. Président a signé une exclusion à Moutou, ce qui Moutou a la commission de discipline. À ce cadre, il y a parti, et puis commission de discipline a dit qu'il faut pas exclure. Voilà le président possible. Mais constatation à auto-exclusion, c'est le secrétaire général. Les Alika, il y a Gaston Dindo en 2006. Les Alika, il y a Jean-Baptiste Bomanza en 2010. Dans le MLC, secrétaire général à l'époque, il y a Rémi Massamba. Parce qu'il peut constater auto-exclusion, il y a un débat. Le premier ministre. En 2015, en juillet, dans l'élection, il y a un candidat député provincial. Sami a un candidat député provincial. Il y a un parti. Il y a un parti. Il y a un document. Il y a un parti. Il y a un Congo, il y a un parti. Ce qui est dans la partie. Partout les angles sièges. Ok, pour la partie, comme candidat, c'est ce qu'on appelle en droit rénonciation express de ton ancien parti. Donc, dans tous les cas de figure, Sami Azassou Moutou, il y a eu des pestes. Nous devons être sincères et francs pour le dire. C'est notre frère. Toyebi pour tout message. Mais Tozala pas Willy Michiki à lobby qui est tilelo azali ko démérer na kati ya Indo. Comment Yolanda Willy Michiki? Willy Michiki n'a jamais été il y a eu des pestes. Willy Michiki a porté à la conférence nationale souveraine. Donc on a le chef coutumier il y a Kivu. Yolanda Willy Michiki. Et là azali leader politique. Il y a ouais. Asali rassemblement New Look. On a parti politique. Si vous avez une plateforme, il y a rassemblement. Ce sont des caméléons politiques. À l'objet, on va nous obéir, nous avons un rassemblement. Couleur selon vous. Donc, il a beaucoup souffert. Les lois ont roulé dans le Jeep moi est bien. Les lois ont roulé dans le Jeep moi. Parce que politique est allé bon. Attends, yo personne qui va benyo les lois quand Samia zo sala bongo nini gouvernement na e. A benyo maître et Boma Michel Yaka bongo za la ministre de la justice. Je te rappelle que bande komisu bazola na kuna na Bruxelles, ils me connaissent bien. Là nazali avocat, nazali mandataire en mine carrière, j'ai un cabinet. Nalenga kate devant ça et logo ni ne kobamisa ngai na gouvernement. Bienvenue Bambale au rassemblement lobaki na mambozo loba oh mais les lois comme na New Look rassemblement c'est-à-dire majorité. Yo moninga na ya na makolo. Na mutu kana. Tozotika ba image. Et botika la ko. Question otuninga batunanga depuis 2010. Biso peut otunanga. Non, il ne faut pas croire que batuno so bazana motema ya pété. Moi je fais la politique par conviction, papa. Ce qui biso de côté na pouvoir, ngana zo soumeto kota depuis 2012. Conseil de sécurité, yepé bengi bino boy kaka, etalis bino makamndenge ezali, mokonzi mboka tindi numéro na lobby président Tshisekedi abenga réaction ezali kaka te. Ozotu na mutu no bi ozolo makambo yo. Eza makambo oyo esalemi par rapport ya bouche autorisée, ya gouvernement, Lambert Mende alobaki mais à mon condition qu'il y a lobby c'est que ça les bongo il y a pas besoin de tout ni bino est-ce que ça les bongo la mère Menda lobaka na tango ya Shebeya ke bakangi Shebeya na monga fula na suki ya mwasi ba mesh ba banane tout ça alors baka bongo abi Shebeya azalaki mutu ya bondumba basambisi bato ba Shebeya ba bomaye na siège ya police ba étranglé ya kwakufi ya Mende Menda lobaki batu ya Filimbi bazali ba terroriste. Tao kapila ke na Goma kutena bango lobite bozali na bino ba terroriste te vous êtes des bons citoyens. Bon muta bon makamazo loba yo zolanda abomemoto okotuna libulo toli. Ngai na landi ete nga na pension d'information yebisa biso Sami badi bangalelo premier ministre. Avenir na ezali na kati ya politique ya mboka Congo. Bon, Sami badi banga dona ebi malamu. Mais Pona talisa biso na mwa mukuse lolenge nini ya ko échouer parce que azam ministre à 504 jours to rappelons a ko échouer parce que d'abord
contrôler l'armée, la police a contrôlé, la justice a contrôlé, le circuit à finance, chaîne de dépenses a contrôlé, la justice a contrôlé, la diplomatie a contrôlé. Mais il y a aussi le gouvernement, il y a des compétences pour ça les longs. Au moins, il y a des donc les années. Ceux qui vont négocier le monde à cadre politique. Quand on a désigné de Batunabinote, et là, on va s'allier que le président nomme le premier ministre. Non. Il fallait que le président entériné. Parce que le Congo est la constitution, ton accord politique actuellement. La constitution. De toute façon, Batunyo Subakenda qui n'a qu'un tchatch. Pour la bête de la causerie morale. Mon consumo pour la bengi bango apes bango causerie morale. Allez bien tout beaucoup dans les Cameroun. Bango Subakenda n'a qu'un ya Kabila. Si vous biso il dépêche na rassemblement pour recevoir ce qu'on a bango na cadre ya dialogue ozoya. Maître na moningo ngapena comme mukuse o solisi biso bongo na mituna na biso. Moi, le Lobano Asuka par rapport à Nege Marambozali ko kende pe par rapport à parti na UDPS. Bon, du Lobako na bima na plateau yo, ba bali boso na combien na o Lobana bande kono so bana Bruxelles. Pour na kati wana bande ko bazali, famille azali, ba camarades, ba un peu na ba kwa surtout sika bozalaka, ba étudiant. Eh bien, boye ba ke UDPS aza toujours na position na IDPS a tindi Sami T. Sami a ken andenge na eza cop na ya sali et tali biso T. Nathalie sinon que le 4 avril 2012 Sami Baradia est na parti. Na 2015 a salaka parti na ba kendaka ba candidat député provinciaux. Donc ba ko pakola e mafuta ya UDPS ko eza mafuta ya solo kitoko. Eza soni lelo kolobake naza mutu ya kanchachi. Il y a un zola ta combo ya IDPS. Makamsu na bolo ba te. Ba kendali ko constituer di boso Bruno Chibala na prison. Pour na ba nommer premier ministre. Bruno Chibala no bibozo musanga na prison, ngana ko trahir te. Sangongo etamboli mingi, est-ce que ça m'a solo? Nde ba bon omoni makamsu. Eza na makamsu so. Donc bolo ba pete. Kasi yo boyi makamwa la mer mende ya zali pembeni ya ndeko Kabila lobi zali alukuta. awa yo poza liko sosolisa bana mboka o etali bino chibala o moko na bino bato majorité ba benga ngo zona miko na azana na prison makala zona miko na yo kebuna tunie akuser yemo bazali ala musika te ozuka la moto katikuna na OK to si ça maître moi le loba bon le basuka na remercier ED TV merci kwa kezamba bala ya sukate tukutana atake skale za mulai na matina na sali mwa sport mais tukutana to pesi bande bona biso ya mikili ya poto mbote donc boza la calme tozobeta match za bien puis biso to tambola kana nzambe to tambola ka gauche droite te to tambola kana le tout puissant puisque yenda yebi eloko nini eboya lobi voilà merci beaucoup. OK, merci mon amboka Eboma Michel. Et c'est ngwezaki ya biso na ndenge to ya mbio na EDTV to sololi na katikati ya émission Congo ya nani hotel Sibiso mai oyo biso to zaki na lokola mituna na kati ya maloba na o lobi ete bilan en premier ministre sortant Matata ezali bongo bilan moko ya mabe asali musala na e mabe pona yo ke lisusu musika koloba ete ba sanction esengeli landa e pona ndenge ya kumbeli makambo ezali bongo te. Et puis na o etali premier ministre actuel Sami Badi Bango za na kati ya consultation pour na kosala bongo gouvernement na esika lobby azali mutu moko o boyebi malamu bino IDPS azala kana bino lisusu te pe o lobby avenir na eza déjà échec a kosala bongo malamu te bo ezaki bongo maloba ya maître Michel natiki bino botika toujours kozala na biso na kati ya IDTV tokozala wana pona kopesa bino basango ya Congo mais mettre la kabiso ke kozonga po ya kosolo ezaki mingi mo tande permettre biso te to sengaka mo 30 minutes ya émission mais ya kolobezali mo mingi non pour le pays ceux qui bo benga na tango malam peut-être 2-3 jours avant to solo là d'ailleurs bakamba kolobeza belé awa na lobi ku makambo
il y a la violation de droits de l'homme, il y a barré à cour constitutionnel. To solo la on ambalasima bongo mettre. Bino kaka. Botika la brancher na yede TV to kuta na bongo na ambalasima na pesi merci na baye balandi biso. Na pesi pe merci na bao basali ete bino boye bana kolanda biso na banda kuna bino to na pe na ba machine na bino bolanda biso bongo na décodeur CPLA TV canal 120 bongo na mboka ya Belgique pe na site internet na biso www.edtvrdc.com. Botika la malamu to kuta na ambalasima. Comme le vent, il suit son cours. Lokola mo pepe landa obenzela na yo. Esika maizali, bomo ezangaka te. Landaka kebali, okokuta mboka. Ne lutte pas, fais ta route. On se plaint du vent au constat du dégât. Mais que serait-il si les vents résistaient à son cours? L'absence du vent, de l'air. Les débuts de la vie n'est pas forcément celui de l'existence. On commence sa vie le jour où on la comprend. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.